Nde tozoloko de papier. Elenge ya Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey. La mignonne. Eh, Tracy Mbelenga Pro. Merci, merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Donc, allez-y comprendre Adam Sulozolo Mwana Souka Nzambe par rapport à BTL toujours dans l'idéologie Nabiso. Il y a Made in Congo avec Tracy Mbelenga, la même magie que ya Glody Diasouka, la million de la presse. Donc, Biso, tout ce pela là-bas. Oh, baso sepela. Donc, page rose moko spécial dans www.elengiakongotv.com. donc biso to fetara na biso par rapport ya bato batala na biso bato basepela na biso. Donc tout ça plaisir bongo na bandeko na biso na Katia Suisse. Donc là nous vous annonçons mariage civil. Il y a bandeko bozomona na ba photo na bilili. Il s'agit bien de Papi de Berne na molonga naye Maman Étoile de Neuchâtel. Donc bango mibale basangani po ba célébrer mariage civil na bango liboso ya bakonzi ya l'état ya mboka ya Suisse. Donc on vous donne donc Papi de Berne na Maman Étoile de Neuchâtel bapesi bino rendez-vous na kati ya Suisse. Donc c'est 30 juin na kati ya Berne na adresse o bozomona ezo leka na se ya batele na bino ezali bongo le 30 oyo na ngonga ya 15h30 cérémonie ezo banda na kati ya adresse o bozomona wana. Donc cérémonie ya mariage civil na bango. Donc allez-y comprendre bandeko yo bozomona na bilili basali plaisir na baboti na bango désormais bakomi motomoko. Donc bapesi bino rendez-vous moko. Donc liba les am moko oboyi osali mokili na yo oboyi osali état civil na yo par rapport ya beteliage toujours. Allez-y comprendre. Donc na date oyo il y a le 30 juin na adresse bozomona ezoleka na sewana ezali mariage civil ya bandeko na biso Papi de Berne na Maman Étoile de Neuchâtel. Dans les comprendre moi c'est kitoko na moi la kitoko et pe ça zoua te po bomona bilili ninga ezoleka wana vraiment nayebi ke ekoleka kitoko. Après cérémonie il y a l'état civil. Bandeko babengisi biso wapi na boîte ya Las Vegas. Bino boyebi bandeko ya Suisse boyebi bandeko ya Berne boyebi boîte ya Las Vegas esika ezali tous les invités mokolo yango fête ezali kaka moko. Donc ni ya bango ekoyinda mabe ba vrai chéri na ba vrai jo surtout ba play bozanga te fête ezali ya bino boya ebele to sepela na ba marié. Donc to sepela ça ba marié na biso sans oublier la marraine des étoiles de Neuchâtel Hortense Favre Motema ya Carlos couple o la évité quoi. Le parrain de Papi de Berne Bleu Zemba la Motema ya Solange en tout cas boybo sala choix. Et puis namoni lisusu la maman Sylvie la maman Sylvie vraie chérie moi si ya pembe na kati ya Neuchâtel. Maman Thérèse moi si ya mbinga ya kilo wabe Lorango Carlos Makasi Motema ya Florence Kamenga le japonais. En tout cas JC Mara Patricia Ndungi Motema ya Olivier Sarah Kumwangana Fanny Kembo mwasi ya Tembe de la reine l'Orvedose de Bongacité et les Bogacités de la reine l'Orvedose le Bogacité Mitera Bukasa Moluba ya Solo Bovik le mannequin Oscar le beau fantasme Motema ya Jeanne Maître John Nakati à Neuchâtel Nick Ledor moi si ya pembe balobi la patronne à Lady Da et Jessica moi si kitoko Nakati à Bienne et Trésor Bozo
yo kozanga te Jano mobali très élégant na kati ya Berne Zoro Mabiala notre vieux talaka présence na yo kozala souhaitable balobi bazui wapi notre vieux Zoro siko azana kata makambo yo boya so boyi salamokino vieux Zoro Mabiala na sentir vraiment mambo ningo ko yinda po yo zana kati et Allegra motema Steve balobi ni da mwasi ya beau noir ya kitoko mami mwasi très élégante tous les invités Tozozela bino avec plaisir le 30 juin. Baninga bazo balana bosepela et puis ça zouate talakaka papi de Berne motema hein donc motema ya étoile papi de Berne mobali kitoko ya mbinga ya spe motema batu ya étoile de Neuchâtel moi si kitoko ya pembe ya taille félicitations na bino rendez-vous eza le 30 juin oyo jour ya l'indépendance ya mboka ya Congo ba congolais baki kosala makambo na bango ndenge ezalaka kaka donc bandeko o bozomona ba photo oyo couple oyo en tout cas balobi désormais c'est-à-dire désormais oya kotia libaya mukolo wana fete eza moko taka biso na batresi melenga na bala mignonne de la presse na ba dame Silozolo Tondimi bongo yoko boya donc l'état ya mboka wana ya Suisse na kata Berne azo célébrer le 30 bino talaka couple moko mirolobolante couple moko elenge ngai papi de Berne Olekin Tabanagu ya boezalate donc rendez-vous eza moko moto palanganate moto kotate moto tchalibaya te parce que baninga babali sepela désormais moninga bali sepela moninga lingi na ye lisusu likombete rendez-vous eza moko tous les invités adresse yangwana ezoleka na se wana rendez-vous eza moko le 30 tokutana wana c'est pour bandeko cadeau nabino et vous allez bienvenue merci hein? Allez-y comprendre Tracy Mbelenga tout sentir karaba image c'était sur la perle Jojo Nakati à Lausanne Ninel de Foula Nakati à Lausanne Rosmindai Nakati à Lausanne et grâce motema Fred Dalia motema Eloge Eli motema Judith Bozangate ba marié ba causer la bino les 30 et Diedi Benga 5 ans de silence Irène Nakatia Neuchâtel Moissy Kitoko en tout cas bandeko boza invité bazoze la bino na motema boboto bo sepela bo fula gâteau ensemble bo kabola moi 20 ndenge zalaka donc rendez-vous eza moko fête eza moko na année oyo fête ya papi de Berne na étoile de Neuchâtel donc kutcha libaya te po mukolano kozanga kosala mpiaka parce que bandeko yo baso balana baza na bolingo na bandeko na bango bako kotala bango eyokani bonne fête à tous bienvenue à tous merci. Elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro